Mbote balanti ya Congo Lokole news.com. Lelo Congo Lokole eza ya kotambola. Et awa na commune ya Lemba, précisément na super Lemba côté ya Elma. Tozomona na simalanga monument ya Igota Nzambi. Na banzi bino nyonso boyebi Igota Nzambi azaki nani. Igota Nzambi azaki président ba changeur. Abande ko changer mbon na le château. Bino mo boyebi. Yangola mikole uti koleka ba uti kotela ye monument na ye awa na Lemba po azamwa na Lemba. Yangola Congo Lokole ekiti na terrain kotuna bande kwa Lemba ba jeune ba papa ba mama soki Igota Nzambi azaki nani bola munini asalaki na quartier na ye lelo bakanisi ye ba kotia monument na ye totuna bandeko. E papa Mbote toza psycho to na Lemba. Namoni na Lemba awa batie monument ya Igota Nzambi. Igota Nzambi azaki changeur président ba changeur. Siko namoni nde batie monument na ye wana. Eloko nini abande ko sa pona bino bana Lemba bozo kanisa ye na nini poto moni botie monument na ye. Bon tozo kanisa ye na ba preuve belé. Net prévenir. Non, net preuve na na ndenge ba yo otela biso. Ba yo otela biso ye awa na kati ya Lemba c'est comme azalaki mwana ya Lemba. Yango pe ba yo otia ye na Lemba. Ba yo otia monument na ye na Lemba. À part ça, mais faut basili sango. Basili sango te, faut ba au monde ba plaque ba koma ba combo. Faut ba koma pe combo ba tiango wana po ba question ezo lekane belé. Ba tu musi bazo tuna biso ke non, Igota Nzambi ngo azalaki nani? Igota Nzambi ngo ba yo otia monument na ya po na nini? Sikoyo deuxième chose bana mikie bazo sakana et belé na côté na monument na e place wana batia ki soki fleur wana fleur ngo jusque là tozo mona ngote soki ba yibi soki ba déplacer ngo soki ndenge nini to comprendre ngote elongo na zana ngo kolobra ya ngo wana souvenir nini ozana ngo yo za mwana Lemba ya pe azaki mwana Lemba souvenir nini ozana ngo banda ya kufa souvenir nini ozana ngo pona ye. Bon comme souvenir ngape souvenir na ya tika ezaka kaneti na ngai no loba ngape na sa brader kaka yango wana uniquement na oyo nga na tika la nango kaka yango wana na immeuble na ye na ndaku na ye totalaka ye souvent na epa na ye na ndaku na ye. Merci papa. Que merci beaucoup la parole par rapport na monument ya vient biso Igota Nzambi erba iko inauguré monument awa comment pour biso na Lemba et ça PC sengo makasi d'abord ba valoriser commune abisso yepé mutwatire monument yepé ba précieux valeur par rapport à œuvre za sala na jeunesse pe par rapport à musa na vraiment eza sengo mingi pour abisso na Lemba tout ce pays makasi. Souvenir nini ozana ngo Igota Nzambi azaki na bomoi. Souvenir nini ozana ngo abande ko sala nini olobika en bref que azaki président ba jeunesse abande ko aider ba jeune. Souvenir nini ozana ngo o ya bolamu o ya sali yango moni lelo bakanisi ba yeko tela ye monument po monument ba tela n'importe qui te. Ok, merci. Par rapport à souvenir, ce qui se référait un peu à discours du gouverneur, il y a monsieur la ville André Kimbuta Yango, avec non, Igota, il n'était pas seulement un cambiste, mais il opérateur économique. Vraiment, à ça qui mingi pour la jeunesse, ça a aidé les jeunes belés, surtout aussi, ça a aidé mes mécènes dans le monde musical, ça a aidé les musiciens. Bon, vraiment, par rapport à par rapport à ces activités, alors ça m'a bien pris en jeunesse sur le plan général. Conseil ni opé sa bakambiste mususu o bazana bomo o bazali lelo. Balande exemple ya Igota Nzambi bien batika po Igota Nzambi lelo aza kambiste liboso te pa kufa. Bakambiste belé ba kufa avant ye. Mais bazuli kanisi ya rotela e monument. Conseil ni opé sa bakambiste mususu o bazali. Bon, un conseil pour rapport à comme ça au bazana en vie banda makolo Igota Nzambi bateli monument parce que par rapport à ma camarade au salaire, ça n'a pas moi. Malabalanda parce qu'il n'est pas le seul cas Kambiso à Tikibiso ou bien au soit à Tikabiso, mais banda makonaye, basa musama malamu na bosembo, on peut un jour remercier na
L'homme sous même pas monument mais par d'autres choses. Merci. Bon, ils ont ma bête, ils ont malamu, reconnaître valeur nae. C'est parce que Zagi Motomo peut oyo à travailler qui a aidé pe batumingi surtout que bakambiste. Lokola Zagi na initiative moi malamu ya ko aider, ya on va reconnaître basali lokona mais eswara na été. Basala on souvent na bateau yo bazo contribuer. Pour na surtout honneur ya commune na Bangolemba. En plus, il y a une reconnaissance à les allant. Merci, papa. Tia Kiango. Pour participer à la valeur, il y a un autre monde qui est. Des bâtiments qui m'ont dit en tout cas, il y a des gens qui ont communé avec les personnes. Yo souvenir ni nos anango eh go tanzamba zaki na bomo souvenir ni nos anango pona est-ce que liwana yo sepela ou bien et ça là passe au regrettati le londenga kufa liwana eda sepela kate parce que ça liwa bo baboma ka ko boma mais nzamba alinga bongo ti to sepela kate mais azaki mutu malamu azaki pe ko sunga batu en tout cas zaki papa moko azaki bien na batu to sepela ki bon na sepela mingi pona. Et oui, il est belé vraiment, mais gouvernement, dans le gouverneur de la ville, à reconnaître que gouverneur en communauté. Yandre Kimbuta, Yangolé au sommet, en passant que j'ai sali en passant, pour l'initiative à qui a été sur Igo Tanzambi monument, na kata lemba vie kazape moi na lemba, peut honorer biso ba kambisa, mais pour l'initiative au lobby que non. Il y a un moyen, il y a un 4-5 au sala donc maison bureau de change et les initiatives va bien mais va font rendre et zanga biso mais ils ont vraiment te séparer dans mingi nenga le ba pas passer cette journée au le 5 juillet comme journée moko ya munene pona bakambisa ville à Kinshasa mobimba donc te séparer vraiment mingi donc vekwele wana azawana donc ils ont 50 mingi pona biso ba lemba. En plus, biso ba kambiste bon. C'est pas vraiment mingi pour moi. D'accord. Merci papa. To komi na suka reportage na biso boyoki ndenge bana lemba ba leli. Ndenge ba lobi ndenge ba olela vie na bango. Igo Tanzamba zaki mutu moko ande ko sola bien. Yango momoni lelo oyo gouvernement y compris gouverneur à ville Yandre Kimbuta Léo Sommet azuli kanisi ya kopesa bana lemba valeur ya kopesa Igo Tanzamba valeur po Igo Tanzamba ninga zaki wana abande ko aider bato ebele eza bakambiste ba jeune do bato ebele abande ko aider bango yango moni bazuli kanisi ya osela e monument Igo Tanzamba tiki babilo ebele azana immeuble na mususu atika immeuble na dans son totali papa bobo ministre wazola ko jula biso ba image obenda image ya immeuble ya Igo Tanzamba tika ezakuna ya wana kuna ezomona na kuna atika ezakuna ezate ke lelo oyo sozo sa musala yeba ke place ozali fo bongisa pe na mboka na yo ezate ke obongisa ka esiko ozali bien na poto ou bien na Afrique d'ici donc kotonga skam soute oza mbongo yeba kotonga pe na mboka na yo po lelo o ato zate bana no bazali bakoko no bazali famille na yo ezali e kosunga plus ezo servir pe mboka na biso Congo vraiment la pesi mbota trop et pas bobo ministre yem tazuba image o botaka yé donc non le bakut mingité donc image mo bobo ministre azwaka donc nulle part ailleurs ezaka la Congo le Cole News na pesi mbote belé pa mama Gidi Bisengo ene mta coach amso numéro 1 ya www.congolocolenews.com na pesi merci na Patrick Kitsala yene mta monter yango na pesi ba mbote belé et pas Christian Disu number 1 poani te Flori Bale Komboso et sikoza à Londres pour l'ambassadeur na Londres Fabrice Malita na bosenyo yote na pesi ba mbotra trop ado senga place aux alliés na Suisse na pesi yo mbote picho pacho asota likonko na pesi yo mbote vie na ngaba benga o mufiniko ya Norvège na pesi yo mbota trop esiko zali talaka yo mufiniko ya Norvège na pesi yo mbote Philippe Kitusonga esiko sana Espagne na pesi yo mbota trop na pesi binyo so mbote David Olito na pesi binyo so mbote Laetitia Bisengo petite sœur propre na pesi yo mbote na bike place yo za yeba ke soko ngo sala mo eloko fo kita na terrain oyo tonga moi staff na yo immeuble na yo
moi entreprise na yo ka kuna na poto te sikoza te faut qu'il tape ma belé ndé mon pe Godin Zikisa yo pe donc ala te comme on kita ma belé yo mo oza mwana lemba yo mo oyebi donc ala te Godin Zikisa yo zo kita na ozela yo yo pe yo sama mba bien taka keza bien na pesi bi yo son mbote to mona na mbala sima na reportage mususu nzuzi ndombe Cliff nzuzi ndombe na pesi pe mbote esko zali to mona na mbala sima merci.